Breaking news en direct ya Mongalema tozali bongo na Sofkin TV pe na Sentinelle TV. La Kwanzila na Konzemba. Botika la Kwanzemba e. Landa breaking news. En direct ya Mongalema basango ya Congo na bandako na bino. Mbote, bonjour, good morning, good afternoon, guten Tag. We get in, me I get is good. Oh Lumumba tokolela, zakwalela na yo e. Didier Fome angonasi. Breaking news, basango ya Congo na bandako na bino ezali masolo ya breaking news avec Proverbe 30-30. Ba héros africains. Merci la Kwanzila. Merci Mingi. Merci la Kwanzila, merci. Tozali bongo na breaking news. Bouti koyoka la Kwanzila azako yemba ba héros ya Afrique, ba héros ya Mboka Congo. Merci na bandako na bino tozali bongo en direct ya Sofkin TV. Ezali télévision ezako emettre sur internet pe bozali bongo en direct ya YouTube ya Didier Fome. Amalatakala pe tozali bongo en direct ya Sentinelle TV oyo ezali website na biso to site na biso. Alors nabasango ya Congo ezali ya koyinda ba Congolais ba sepelité ba tunyonso bazoyebisa Kabila na gouvernement na ye balongola kombo ya Patrice Emery Lumumba na avion Ebola oyo bautai kolokota soki wapi. Na ngonga oyo tozomona ba Ethiopia, tozomona ba mboka lokola ba Cameroun, ba mboka lokola ba Côte d'Ivoire baza kosomba ba avion ya solo. Alors biso mboka munene lokola Congo ezo kamwisa bato ke bato bake kolokota ba avion o Ebola. Et pourtant na niveau ya Kinshasa baboya ba voiture ya plus de 10 ans ekota na mboka. Mais bango moko bazo ke kosomba ba avion Ebola pe bazo sakana na Emery Lumumba ko pesa avion Ebola na kombo ya Emery Lumumba. Kabila Mende na Matata Mponyo na Boshabe bino ba terroriste ba gangster oyo bozo diriger Congo pour le moment bolongola kombo ya Lumumba na zoba na bino. Na basango ya Afrique, Général Adolphe Timirimana azalaki number 2 ya gouvernement ya Burundi babomie na requête lobby yende bradwa yende muto organizaki babuzoba nyonso ya koyiba ba élection ya bapuchi raté tout akufi. Or soki Burundi babomi number 2 c'est que le prochain ozala number 1. Donc ezali ma wa mingi. Kabila longola kombo ya Patrice Emery Lumumba na avion Ebola oyo uti kolokota soyi wapi to ebiti. Na RDC, gouvernement a échoué lamentablement. Le président comme les ministres n'ont plus rien à faire. Voilà, maintenant il commence à inaugurer des petits ponts, petites toilettes, le supermarché, les kiosques et quoi sais-je encore, et aller ramasser des avions, je ne sais où. Mais ces Kabila et Boshab sont en train de planter les décors d'une guerre aval en RDC et sous la bénédiction de l'opposition. Donc à niveau à Kinshasa,
Kabila Bochabe bazali ko implanter décor ya guerre civile oyo ba politiciens to ba opposants ya Congo ba croiser les bras to éviter ceux qui pour ba lembongo to éviter pour ceux qui ba si ba futi bango to éviter pour nani tisiko opposition ozo réagir te Kabila sali ba faute ebele oyo tina ba destituer mais tisiko lazo survivre to éviter pourquoi to éviter na majinini mais est-il que c'est na bino ba opposant yanzala to ya libumu to ya solo to ko juger bino na ba acte na bino nyonso parce que to yebi Congolais yebi politique siko Congolais mona muki aza souté Congolais nyonso ayebi ndenge ni makambo ezokende Congolais nyonso ayebi banani bazokosa banani bazoyiba banani bazali bato mabe donc to ko dil na moko na kati na bino basango ya Congo toujours na Nord Kivu na Beni c'est-à-dire ba découvrir sous 4 fosses communes oyo ba découvrir kuna et ba Congolais ebele ba kufa plus de 20 millions de Congolais na génocide tomoni ata cimetière na bangote c'est-à-dire ba fosse commune etondi na se ya mabele wana mukolo nzamba kolinga toko timolaka ba fosse commune nyonso pe toko kangaka bato nyonso tout oyo ba tumbaki ba kundaki ba fosse commune wana. Alors les terroristes gouvernent les terroristes qui gouvernent continuent à massacrer au Congo eza mawamingi et pourtant ba pekisi ba car il y a ba 8 ans il y a ba 10 ans mais bango moko ba kei kolokota ba biloko oya ba 8 ans pe bazo sale yango makele le belé. Donc tozali bongo na breaking news, le monde entier attend votre manifestation bandeko ya Jésus-Christ bako tunaye na Jean 7 balobi soko zo sala makambo malamu manifeste toi bima na miso bato mokili mona eyeba yo parce que monde entier ezela ka révélation ya mutu aza na nzambe soko za na talent oza na message oza na eloko malamu manifeste toi ndenge proverbe azo sala. Alors résistant congolais politicien congolais moi na congolais nous surtout dans la diaspora ne soyez pas comme cette classe d'indignes de traîtres à la merci de l'occupation. Ils trahissent le Congo pour leurs intérêts personnels. La diaspora reste le seul espoir de 70 millions de Congolais qui aspirent à la liberté. Donc, biso diaspora, yo muto longo Afrique oyana poto, yo muto koti na combat, yo muto ozali résistant, et sengelo yebango ke ozo salango pote 70 millions de Congolais o bazali bongo pris en otage, bazo ko aspirer na liberté, bazo ko aspirer ba vivre le kola batu, bazo ko compter sur yo. Moindre erreur yozo sala, moindre aventure yozo sala, et ko sukelo mabe tala lelo Tshisekedi azalaki homme fort ya Congo, batu balingaki ye, batu ba politisaki ye, tala ndenge asuki tina niveau no sala ba réunion na ba M23. Alors le ridicule ne tue pas, le ridicule ne pas congolais. Tala ndenge asuki Ngwanda honoré, batu ba yebaka ye grand stratège Ibu ba yebaka ye mutu monene, mais lelo oyo tala ndenge basuki. Alors mais c'est Ngwanda na monsieur Tshisekedi batika diaspora na combat tranquille ou ba accompagner biso sagement na kozala mosika ya combat pe ba combattant ba vanda kimia parce que tout ça na tina ya intervention na bangote. Donc bazali batmoko oyo batrahi biso toko kanga Kabila après pe toko kanga bango poto juger bango. Donc batika biso na mosika po objectif ya combat ezali kotia Kabila na système na nyonso hors d'état de nuire parce que bazui 70 millions de Congolais en otage, totia bango hors d'état de nuire. Ngwanda na Tshisekedi na ba ancien moboutiste, je crois que vous avez malamu ba régler ba conflit na bango sans ba kotisa Congo pe sans ba kotisa ba combattant. Bazana ba problème bango ba welela tango bazaki ko supporter Mobutu ba régler ba dossier na bango ensemble. Alors tout ça toujours na breaking news. Merci na appui na bino, merci na kobenga na bino, merci na nyoso bozo ba, merci na ndenge bozo benga, merci na nyoso nazomona soutien na bino. Alors to tanga masolo oyo tozana ngo awa nazui ba plainte ebele, nazui ba plainte vraiment ebele. E kamu isinga toyaka poto ko luka, toyaka poto pona ko luka ko sala vie ko aider batu batika na mboka. Mais au cas où ça n'a que bateau belé tisiko na ba comprendre te poto marchandeni
bato ebele baza intégrité et na kati ya makambo na bana basi bakoti na kati. Amoni breaking news ndenge ndeko na nga Eliezer alobi biso tozoya te kobeta masapo mais tozoya ko éduquer, tozoya ko éveiller, tozoya ko dénoncer. Et tant que pasteur naza kosala musala o Jésus aza kosala 3 ans durant azaki na problème na ba sadducéen na ba pharisien ko telemela bango ko condamner bango publiquement parce que ça biblique et bomoni discipline ndenge koti na kati ya communauté. Mais loko zo kamusanga nazwi ba plainte awa na bana basi bakomi ba yanki kosala cop na betela bino lisolo po naza mutu un ancien mikiliste na umeni na poto na an expérience po na sala nyoso batu basala conseil na kopesa bino vi ba salaka ba vivango na cop te cop efutaka te vrai cop ezali kolamuka na tongo gendo sala chaque vendredi ko raté te ba ko futa yo mwana na nzambe ya solo mikiliste ya solo avivaka na cop te avivaka na musala po libanga eza tata libanga eza mama mais okamusanga na bana basi na bana mibali bali basala na cop mais bayebi cop yango ndenge mashaka te yoka tozala mboka bapaya bozomona na kale ndenge tondi batu tu bazoninga koya na Angleterre ba loi ezo changer mikolo na mikolo lelo kaka lelo ba auto changer loi ba landlord c'est-à-dire ba propriétaire ba ndaku ba koyi kopesa mutu ndaku te soki ba moni ba séjour na été c'est-à-dire ba loi ezo changer mikolo na mikolo pona nini parce que bazoninga ko traquer batu bazokota illégalement à part wana bazali susu na système osala ndeni système na bango ya nini awa immigration ezo changer mikolo na mikolo. Alors et comme iso bakangi na fraude batindiki yo na prison soki amende ou bien près nani na yo bakateli yo juge akateli yo une année eloko ali boso ezali babendi yo mukanda ya mibalo beti une année ba reconduire na ba frontière. Alors ezoka musanga batobele bani kosala permis batobele bana posa permis mais au lieu akota classe au lieu que ne malembe bakomi ko futa ba 800 livres pour basalela bango ba permis. Bien aimé omoni mboka otoye batu baya liboso na biso za ba pakistanais ba indien ba organiser cop na bango na ndenge ya kimia ba india mingi omona kana ba pakistanais bazana ba permis basala ta école te eza système abandeko na bango pour bafunda na raté. Mais bino ba congolais soki ndeko no a aider yo oza muta liboso ke no funda ye yango wana to bando souffrir ka ndenge wana parce que soki mutu a aider yo ko fundela si mutema mabe mais siko bokomi ko pesa ba mbongo alors au lieu o salango o aider mutu atambala moko ou bien okangi 10 personnes oyebike na okanga wisha bananga après na osala suli kambo te na changer yo komisi yango nire vie o komisi yango nire bando salela ba permis coloniaux so salela ba to vie bazo botola ngo ba passeport bazo tinga bat na boloko naza na liste ya bana basi na Londres ba pesi nango na kotanga ngo so bazongiseli batu mbongo te ba récolter ba mbongo bat na Coventry na Manchester na Londres na Birmingham na Glasgow kokosa bango ke ba kosalela bango ba permis mais bazui mbongo batu 800 livres ni ko sala permis ni ko mona na so pe bazo bengo zo yamba te. Alors ba plainte wana nyo soki komi pananga na sina solo na bino na téléphone na pesi bino ba dernier o ba bera avertissement na so sabino bo zongisa ba mbongo e pa bande ko na bino parce que za cop so ke sibite zongisa. Alors soki bo zongisa yango te na so sabino na osala bino dossier kitoko e ko accompagner na la police parce que ezali mabe ko escroquer ndeko na yo pe ko comme sango ni cop na beti sete botika makambo ko salila bato ba permis ko komisa ngo musala te po suka na ngonde ko nanga bakokanga yo okokota boloko bakobotolo mukanda pe okende na Afrique okoko souffrir o proverbe alobaki te esi na benga gibino na kotanga bakombo na bino te nazozela bozongisa ba 800 livres et pas bato bozwaki soki dans un mois osali yango te na kotanga bakombo na bino na adresse na bino pe na kopesa ngo pa la police po balandela bino parce que bozali groupe ba mafiose bana basi ya mitema mabe bana basi ya escroc o bozozo ba mbongo batu po bosalela bango ba permis pe bozo kima bango donc cop na bino na fwesila proverbe a parler. Alors tolobi masolo wana ezali mawatro to su tolobi yango masolo wana eza mawatro ko melande ko na ote ndenge yo ya koluka ndenge yepe ya koluka soko ko aider lakisa en internet ndeni basala examen l'accès n'est na computer ba réponse zaka
tindika ye moka no sala eza aide malamu mais ko zo mbongo na ye après okimi oso yamba so fonte et comme escroquerie eza malamu mingi te eza mabebi alors eza mawa mingi André a breaking news na sala na benga André a breaking news merci mingi alors donc ndenge eza bo eza mawa trop ndenge tozoloba wana eza mawa mingi alors eloko ni ezo sala malisusu na ba news tozala ngo awa balobi mukolo internet donc Bill Gates na batu na yenyo surtout oyo basala internet na anglais na États-Unis bazo regretter mingi ndenge nini ba congolais baza na outil wa munene bazo koka ko utiliser ngo ndenge bien te na Nigeria na Tunisie na Libye na bamboka Afrique basali révolution likolo internet alors bazo regretter comportement ya ba congolais na net pe bazo luka koma kolongola ba congolais na internet pe na Facebook botala soki Bill Gates grand patron akomi koluka ndenge ya ko sisa buzo ba congolais na internet po boyoksi bango soni mingi ezozala mawa mingi alors Ngwanda les grands Ngwanda bazo soupçonner ye a utaki kobotisa Odile Candide soko keke balobi pe bazo soupçonner ye na yuyu mutu mosi a eza mawa mingi to yebite ndenge ni osuka pona ndeko na biso Ngwanda parce que balobi mikolo yo azo tirer plus vite que son ombre bazo benge likiliki comment yo ozali responsable un leader politique sexualité na yo eza ya kobata mate ozali impudique ozolakisa bozoba public maboy ko angrosaka ba secrétaire na yo ko angrosaka ba collaborateur na yo pour lobi ko libérer Congo donc mawa mingi mawa mingi mawa mingi mawa mingi alors alors mende bokonozo beta ye mabe yango bomoni ya komi biloba loba po ayebike liwana eza pembeni est-ce que mende akokoma na fin 2016 pour malade azanango e beti ye mabe botala ye baposo bomona ke bokono aniata mine yango etindi akoma biloba loba ko gaze na Obama ko gaze na ba président on dirait le petit soldat de mende azana poids ya ko discuter même na Obama ou bien na mutu mususu eza mawa mingi donc mawa mingi pona bango alors tozo continuer na breaking news na biso basango toza nango na niveau ya Kinshasa ba yebisi biso Kabila azolinga kima mais ba Mobutu c'est tout na ba Boshabe Mende na Janete bazotia e mora tio ya kosakana te po abeta mutu na maya lubilanji abima na ngambu mususu wana alors ezali mawa mingi mawa mingi mawa mingi mawa mingi balobi pe Ngwanda le gourou de la Parico asala ADN po ayeba soki mwana baboti na Candide Okeke azali ibu to azali Terminator Ngwanda sala ADN yena Candide bayeba soki mwana baboti aza ibu to aza Terminator donc eza mawami parler du peuple ba chinois batonga yango na 10 millions de dollars ya pamba comment Kabila Boshab na batwana matata mponyo bazo sakana na biso hôtel de gouvernement ba lobby ba bimisi 41 millions pour na kotonga yango donc 4 fois plus cher que parler du peuple ba justifier biso comment parler du peuple batonga on a 10 millions
pe bango palais de gouvernement wana ya 9 étages bazolo batongi on a 41 millions, c'est-à-dire ba yibi 10 fois plus que palais du peuple. Botala engombi ya palais du peuple, botala kamwa hôtel de gouvernement na ba avion bazo somba ko lokota bomona ke bazo sakana biso yango tolobi Kabila alongola kombo ya Patrice Emery Lumumba na buzoba na ye avion wana. Donc ezali mawa mingi pe na Kampala naza na correspondance nanga correspondant kuna na Kampala akomelinga alobi basangwa Kampala Museveni abengisi ba Chebab ba Somalien batondi Kampala moyete botuna bato baza na Kampala ba Somalien baza partout sali ba Chebab boule na bango ezali nini bakota ba kende ko agresser Congo ko yiba ba matière na so première pe na Kampala ba Congolais ebele bakanga bango basala eloko te ba innocent baza na prison. Nani akolobela Congolais ndenge nini moto alobi aza président Congo, Congolais azo vivre na pasi, Congolais azo souffrir, Congolais aza ridiculisé, aza chosifié, ata mutu moko azo bundela Congolais azate. Congolais telema yo mwana ya diaspora telema parce que yo tikali la seule personne oyo akoyi ko bundela mboka ne pe ko libérer bandeko na ye. Source nanga ya sure uti Kampala apesinga ba information oyo donc Kabila doit dégager. Basango toujours à Kinshasa, Patrice Ngoyi Musoko ya kopambola to kobundela bango azalite. Prof Matungulu aza oyo azalaki ministre ya finance na Congo 2003 pe oyo boyaka kokopere na Kabila eza na mutatuninga question na bi yes eza ye wana alobi asala ba plan ya ba pays ebele ya monde ndenge asalaka ndenge pe akoki kosala mpona Congo ebonga ndenge atravailla na Kabila ayebi système wana nyonso tu ayebi ndenge ni akoki kolongola bango alobi topesa ye confiance ekozala malamu. Prof Matungulu ye moto azalaki ministre ya finance na tango ya 2003 donc topesa ye confiance. Alors système wana tu il faut elongwa na siete ya na siete ya Dominique Congolais eloko akolia ezate comment Matata Mponyo azolobaka sali croissance ya 2 chiffres et uteli wapi parce que bayebaka ke mboka économie nango eza malamu soki kitunga ya mutu asalaka te azokoka kolia na tongo na midi pe na pokwa. Alors ba sakana na biso te eza mawa mingi. Alors ndeko wangana na yo continue kotambolanga na kombo ya Didier Forme po ete bisi ya liboso ke ndenge nango osundola okoki kobongisa ngo te bande kufa mais na mbongo mibale yo zwi okoki kosomba lisusu bis mususu kosoma so mini bis. Alors Ma Dalton azotambola na mwana na ye ya 5 ans, donc Ma Dalton azotambola na mwana na ye ya 5 ans, mwana wana sikoyo akutani na Manzuzi camarade ya Ma Dalton apesani Ma Dalton ayambi Manzuzi apesi bis sikoyo mwana ya Ma Dalton ya 5 ans Joe Dalton aboyi kopesa Manzuzi bis. Ma Dalton epseme Joe poni opesi Manzuzi bis te, Joe alobi ngana opesi bis te. Maman jeune sister bi pese bis abi tete ngana opesi bis te tuna Manzuzi lobi le papa ninga pese bis anika ki e bambata. Alors Ma Dalton comprendre malamu ok Manzuzi bazaka na problème na papa Dalton. Alors abandi kolanda Manzuzi akimi. Alors yo papa Dalton vieux Germain alobi il va te faire manger la merde en petite cuillère. Breaking news ezali basangwa Congo na bamboka na bino, basangwa Congo na ndako na bino, basangwa Congo na misala na bino, basangwa Congo bipai nyonso bozali. Alors tolanda basangwa mboka tobenga na Kabila parce que azali ennemi ya Congo pe alingi kobomisa ba Congolais. Biso futo sa nini, biso futo kangse munoko tobenga na ba Congo, tobenga na ba Rwandais na groupe na bango mobimba po ete tokomi na tango ya suka, tango oyo bana ya Nzambe, bana ya Congo esengeli ba libérer mboka na bango po Congo ezali héritage ya ba Congolais
eza héritage ya ba Rwandais te, eza héritage ya biso moko. Bon continuer ko soutenir Breaking News, masolo ya Congo na bamboka na bino, masolo ya Congo na bandako na bino, peto sala makasi to bengana Kanambe na groupe na ye ya bato ya na bango na Congo ekozala malamu po ete Nzambe aza na biso, Nzambe akozala na biso, pe Nzambe akokontinue kobatela biso po ete tozosala mosala kitoko na kati ya communauté. Bino nyonso tu bozalaka branché na Breaking News oyo ezoleka bongo na Softkins TV pe na Sentinel TV. Pe merci na bino nyonso bozo soutenir tozala lisanga to bengana Kabila po ete Congo ezali héritage ya Nzambe atikela ba Congolais, ezali héritage Nzambe atikela ba Rwandais te, ezali ngonga o biso bana Congo to sepela tokobina tokoyemba indépendance chacha ndenge bakoko na biso bayembaka les 30 juin. Breaking News.